Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. nayebaki na bamukuna bazwa mbrouye peuple congolais congodialogue.com. likambo bafundelaki yo baza kotake ifale abunda na yango alobela yango mais azotake Joseph Kabila congodialogue.com. ministre ya justice azali moto ya FCC jamais akopesa baordre na baprocureur na bamagistrat bazwa dossier ya Kabila eya wana congodialogue.com. nalobaki ete likambo ya Joseph Kabila oyo mukuna afundi ye eokende ake de poisson parce que nini nyonso badeposaka yango na plainte nyonso bandimaka yango te congodialogue.com. mais kiti ya Kabila na lelo na Sénat ezali ata moto afandaka ça montre quoi il est sénateur en vie congodialogue.com. mukuna alobaki ayebi moto aboma Rosi Mukendi ayebi moto aboma Chebeya ayebi moto abomaki Kabila le père eloko moso boyi bavie mukuna biloba aloba congodialogue.com. eloko boyi bavie mukuna bango wana ntango basali bacoup d'état na bango na makambo na bango yo ozalaki te yo oporte corona nayebi moto abomaki moto songolo ndenge congodialogue.com. et puis bino balobi bafunda mukuna alakisa moto oyo abomaki évêque mukuna moto oyo abomaki musée Laurent Désiré Kabila ata mwana na libumu ya mama na ye soko tuni na abomaki musée Kabila akoloba mama songolo très bien congodialogue.com. bozo ambrouiller biso tika kwambulenga pardon tika kwambulenga pardon tika kwambulenga pardon boyo porte mukuna aki soda congodialogue.com. soki mwana wana Kabila Ibrahim Kabila Etienne Kabila baza ebele depuis kala yango ndeko na ngai congodialogue.com. bazalaka wapi congodialogue.com. mais batata mwasa Kabila baza oya botala mama batata moko baza baboma moko musu bazali wapi congodialogue.com. moi je t'assure aujourd'hui Edi Kapende nga nazalaki na boloko c'est oncle Kabila congodialogue.com. moto alongolaki Edi Kapende na Lumbashi azalaki étudiant alongoli ye ntango komi na Katanga c'était Kabila le père abi noko na ngai yaka to continuer mosala oyo congodialogue.com. tika kwambulenga pardon congodialogue.com. ça dit quoi? Il n'y a pas l'état de droit. congodialogue.com. Toi, la vérité, il y a l'Iwa ya Mosé. Qui a tué Mosé? Yangoyo. congodialogue.com. 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 www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir en nombre. Et vous qui nous suivez en ce net moment chez Congo Dialogue. Donc, c'est votre émission Masolo Ya Politiki qui reçoit pour vous en séjour prophète John Gefa. Prophète John Gefa, mbote na yo. Mbote, monsieur le journaliste, Kolo Pambola yo. Nandenge Masolo toujours sur la pona mboka. Roku Masandoli ezonga pa ya yemoko nzambe. So nazo banana trop makasite parce que santé pesa kutungisa ngai. Kaba kosu na mongongo awa tuzana ngo nde ezo kusala bo mais ko pekisa biso te ba makambo ya mboka mais to banaka na nkolo tata to pesi lokume pa na yo masando lezo pa na yo yo banana biso pe sukisa na biso to tiki ba kongomana aboko na yo na kombo na Yesu Masia amen. Prophète John Gefa lo sako na yo lisano ya jikolo tiki lonkema. Prophète John Gefa lo sako. Matoyi ezami bale yo kanzela moko. Lo sako prophète John. Papa moziba na mabola. Voilà prophète John Gefa to banda sikoyo. Oza mosala nzambe. To sala une émission semaine passée to moni awa avec Pascal Mukuna ndenge mambo komaki mais après akeko déposer plainte contre Joseph Kabila. Pona yo acte wana ezaki ya courage ezaki pour s'échapper to ezaki ndenge. Bon na solo la ki na yo semaine passée na baki na bamukuna bazwa embrouiller ba peuple congolais. Pourquoi embrouiller ba peuple congolais?
likambo bafundelaki baza kotake il fallait abunda na yango alobela yango mais azotake Joseph Kabila ezali côté mosusu parce que Steve Kamanga lokola aza s'échapper hein biso ba analyse politique tout aza s'échapper parce que likambo bayelaki ye penza via bana s'échapper na yango pona Kabila na biso Steve na législative congolaise sénateur en vie député ba président na ba président bazali protégé par la loi et donc l'accès était moto la sénateur en vie to sénateur na législative congolaise lobby poursuite judiciaire na ye et causalataire dès que azana fonction mais kiti ya Kabila na lelo na Sénat ezali ata mutafanda ça montre quoi il est sénateur en vie dès que Congo est enregistré soki bachanie loi wana te batoka ba Kabila ba Tshisekedi na banani wana poursuite judiciaire et kozwa bango et kolanda bango mokolo moko te exemple bon tout bayibaki mbongo ya l'état bakimbuta ba ba sénateur bon ba na ba député bakene ko mibomba ba kete pa ba 15000 na ba 14000 ba kete ko mibomba hein pour la poursuite judiciaire et la bangote on a pas quitté les Kamba Joseph Kabila oh mukuna fundi et okende à quai de poissons parce que ni nyonso ba déposer yango na plainte nyonso ba ndimaka yango te ba juzi ba vérifier ka yango ba ko recevoir yango ou bien ba ko rejeter yango monaki Papi Tamba na kuna kulungongo alobaki mukuna très impoli Papi Tamba avec mukuna te mukuna lokwa mukuna moninga na yata bwana pouvoir oyebi balobaka mokili ya mbanga ya ntaba lobby ayo lobby ya ngai nazo kota likamba mukuna bien il doit donner respect au évêque azali évêque wana Papi Tamba akoloba mukuna ofundi Kabila non toyebi makambo bino pepe de bosa na mboko oyo so imboko ya na kao lelo ezali bino tozo continuer pe na bino likambo te nzambe na lola akokangola biso mokolo moko alobi lokola ofundaki Kabila zila juste bengai Papi Tamba azali kolobani jour moko te juste convoquer Kabila clairement o bato bayebi ba analyse politique et ko convoquer de parce que il est sénateur en vie et puis coalition ya bango nde ezomema mboko oyo ça dit quoi ministre de la justice est monté à FCC jamais on passe par ordre na ba procureur na ba magistrat bazwa dossier à Kabila et Yawan yami balé tu sais qu'elle doit protéger Kabila parce que pouvoir les aller à coalition alors ba kitanga ba kendek na Allemagne na Grande-Bretagne makambo ya Congo et koloba makaka nini na Congo et ko sam salibana te ça dit quoi akoki ko céder mutu moko ya FCC na ba tribunal international ou international te yango bona ki ete Papi Tamba ebaki directement nini plainte ya mukuna ekozala ni sans effet yango ya mibale alobi na mukuna atombolaki ba génie azola ete yo mukuna a génie Papi Tamba tombolaki yango ezali ala santé ba génie mukuna te il faut tango na angle moko politique pe on spirituel yo ko fukama adotana tombola ala sa ba génie fukama ça montre quoi après Papi Tamba ko sali kamwana arrestation mukuna hein bato quand tu es dans l'analyse politique il faut tali kamuna spirituellement physiquement hein ezali pona signe oyo ya mukuna te abinga na tomboli ya genou hein otomona atombolaki ya genou ya quoi atombolaki ya genou na eloko moko Papi Tamba atombolaki ya genou ezalaki te ezalaki sete yo mukuna tokofukisama yo lelo mukuna za azana kata prison siko mukuna bakangi ye tant bakangi ye yo ndenge ozomona makambo mami Chibola muta porter plainte wana ba retenir 3 infractions o bakangeli ye mais subitement famille ya Musée Kabila pe ebimi mama Shimbaumba Nicole abimi abi grande famille ya Musée Laurent Désiré Kabila mukuna la kisabango muto ya boma Kabila est-ce que bandeko wana yo yebi bango baza bato ya Kabila to plainte na bango wana eza vraiment fondé bon mukuna lobaki ayibi moto boma Rosi Mukendi ayibi moto boma Chebea
aye moto abomaki Kabila le père. Et là on se bon il va mukuna biloba loba. Hein? Biloba loba e bomi vie mukuna. Yo ozalaki kutukuna te. Tant ba ki rébellion na bango yo mukuna ozalaka te. Ba ye ko dondo awa yo mukuna tala papa. Omoni na kata munoko ya mutu etalo lemo. Omoni rouge. Lola munde pola ka liboso parce que munoko ya rouge ezala biloba loba. Eh eloko bomi ba vie mukuna bango wana. Tango basaki ba coup d'état na bango na makambo na bango yo ozalaki te. Yo porter corona na yebi moto abomaki moto songolo ndenge. Hein? On sait comment la vie mukuna. Vie mukuna là bomi orgueil. Hein? Veille patriotique. Na lobby c'est l'orgueil. Un Pierre chapitre 5 verset 5 lobby Dieu résiste aux orgueilleux. Et puis là bomi mukuna ni tribalisme. Hein? Nga mukuna pouvoir na bisu tu que des cimetières ça la ngani un camp. Et là bomi mukuna ngona. Et c'est que mukuna oublie. So tu sais que d'accord mi wana lelo na présidence, c'est Kabila, c'est Kamere nde commissaire. Azwa na élection. Na lobby ezali coalition. Hein? Président azwa na ba élection, hein? Yoka na ibisayo. Azara majorité. Parce que peuple voté président wana, peuple on a voté ba député na. Hein? Président aux élections on a la majorité parlementaire sénatoriale. Et ça la gâté? Ça montre quoi qu'on vend la Tshisekedi vandi wana coalition de vandisier na bato na bango baota msamboka par coalition mukuna bosana kiyang mukuna eba kiyango te hein yango so même coronavirus mo mali Kabila na Tshisekedi bakutani Kabila na sele bakutani bazo solo Tshisekedi médecin te hein Tshisekedi docteur te hein Kabila pe docteur était. Hein? Bakuta ba ko sola makamboni. Hein? So cette décision moko eko salema na mboka te sabayokan. Hein? De yangoan. Yami sato. Akanisa kete ata poser plainte wana bato abomi bande kwa moze bako sala nga eloko te. Ezaki erreur moko grave et archi grave. Ce que nous voyons aujourd'hui, famille à Moselle, Laurent Désiré Kabila batelemi. Ba poser mukuna sous plainte Alexa Motoyo abomaki ndeko na bango musée. Menga na ko bisabino le so imboka na kao musée. Obino boza kize. Na so ki mboka lelo eza na kao bo eza Kabila le père. Ya solo. Na so bisayo. So Kabila le père azoka ba congolais. Po ba benga na Mobutu. Po to lembaki Mobutu, mbele to zaina situation to na ngote. C'est lui qui a mené les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tchadiens, ni les alliés. Situation sont vivre en Lelo Oyo. C'est lui en tête. Hein? Et puis, bino balibo funda mukuna, Alexa Moto Abomaki, évêque mukuna, Moto Abomaki, musée Laurent Désiré Kabila. Ata mwana libumwa mama na ye, soko tuni na boma musée Kabila goloba, maman songolo, périam. Mutango nani? Na kutanga te. Oyo obi mwana mukyo. Na kamera ya koto. Na lobi boye ata soso. Obengi ye moto ya bomaki Laurent Désiré Kabila nini akoloba kokolioko. Na kutanga kombo te vie privée na bango. Alors na lobi vie privée na bango, vie privée na bango. Omi mabe justice yo. Soki ba convoquer yo okozonga te. Siko mabe na ngoni so convoquer na zi boîte na kembandaka. Ba okango na kenge. Ba otana kenge na péché bien ba péché na kembandaka parce que justice mabe yango wana. Comment biso tolingi boto contre la famille à Laurent Désiré Kabila. C'est que nous voulons. Ce que état de droit est mort nyonso ya président Mouniane kwa Kabila. Il faut te basource nango. Mais bon bino famille à Moselle Laurent Désiré Kabila. Bon t'es pas porter momuku na plainte. Hein? Nous ne refusons pas. Mais dit qu'appelle à Zawana. Hein? Bon bibi ça dit qu'appelle ça procès public le ko la caméra pour mouiller dit qu'appelle na koloba vérité. Parce que moi, elle dit qu'après ça, 20 ans de prison, elle a évité. Hein? Alors, on dit que ça, on a embrouillé les Congolais, on a embrouillé les Bissau. On a porté Moukouna, Moukouna est soda. Hein? Naïbi Moukouna, Moukouna, on a dit avec Moukouna, sport et à ça, la boxer. À part le boxe, on s'en a un Bah, la bête à te. Hein? Si vous Moukouna, on a minduki, minduki. Non, et dès qu'après la Zawana, Batika ko embrouillé biso, non, mon sous abimi, ngai mwana songo, ce sont les embrouillements inutiles. Voilà. Inutiles.
Ok monsieur, bino bapandisango hôtel mesika wana. Oyebi bazwa mburiye ba congolais. Tango ba utaka toyeba te. Hein papa, côté ba utelaka toyebi te. Hein? Hein? Lelo ba Rwandais bazo bomo ba congolais. Moto akine ba Rwandais bana. Hein? Pas généraux, plus de 80%, ce sont les expatriés. Mais armée aux arabes expatriés, armée de la guerre, hein? Tous allés sous-occupés. Alors, batika biso, hein? Toko kangola mboko biso ba congolais. Ceux qui biso récité, bano ya biso. Ceux qui bano récité, bano ya bano. Moi, je te dis ceci. Somme 34, verset 20. Les malais attendent toujours le juste et Dieu les délivre toujours. Israël, 430 ans na bombe na boka pharaon. Égypte, c'est mon avan. Bah, Juif n'est pas ton gars. Bah, pyramide de mon wana. Ce sont des Juifs. Hein? Ils arrivent à Égyptiens, bah, c'est un esclavage. Mais un bon jour, Nzamba est reconnu là-bas Israélien. Abimisa ka moi na bota na carte esclave Moïse. Moïse Katumbi te. Katumbi est juif. n'est pas congolais. C'est pas Moïse Pérande. Moïse, mais Moïse c'est Katumbi pas. Azamo Yuda. Ok, abimisi Moïse. Moïse a libéré le Congo. Mais là, on a monsieur Steve. Et là, on a Congo Sikoyo. Romains 8:31, c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Nous avons aligné sur le Congolais. Tu crois avancer? Nous avons aligné sur le Congolais. Tu sais, le Babylone, nous avons aligné sur le Congolais. C'est autant aux Zoloba. Tant que nous sommes au Congo, ils ont une distraction. Hein? Oh, ils ont une distraction. Tu as vu, tu as vu, origine de tu as vu, hein? Yoga Mboka Nangai. Nazali équatorien. République démocratique du Congo. Capitale de Kinshasa. Localité Nangai Gombalo. Village Nangai Bobende. Ozoka, est-ce qu'on a autant de gens? Bakotuna moto, yo songolo kwe, motakivu, mais mutuana ba se les prières na Rwanda na Kinyarwanda, Cameroun ba se prière na komi mususu, papa. Poser ma question. Na Burundi, mais ce qu'ils ont congolais, comment a l'église catholique a vu dans la Kivu, on semble répondre à été. Non, non, na Kinyarwanda, ce n'était pas en Swahili. Moi, j'ai suivi ça et ça a été. Mais c'est Steve, bazo embrouillé, biso grave, grave, grave. Pour les Congolais, tout le monde est clair, n'a pas de sauter. Mais Congolais sont à laquelle elle est pour la libération, il y a Congo. Prophète John Gefa. Moi, na musée abimi ndeko Ibrahim Kabila, o yozolo bageza distraction. Mais kota la kabo ba très wana mamna ndenga zolo ba malembe ka lo wa papa na bango. Aye pona koloba ke bandeko wana bashimba umba ya yebi bango te na famille ya musée na ba o nyonso ya yebi famille wana ya yebi bango te faut bango baloba parce que mukuna soki ba ofunda il faut quand même bato baza na qualité faut baza bandeko musée sko bato ba yebi bango te ba koma na niveau porter plainte pe plainte bango za recevable ndé. Monsieur na otiko yebisa yo mboka oyo ezali ko gouverner na constitution de la république te. Mboka ezali ko gouverner na kati ya coalition pe na alliance. Soki omoni mboka yotango na coalition pe na alliance, ba autorité ya oyo bazali boso bazala penya na pouvoir de makasa parce que les Kambutu font ça, il faut sangisa na kati ya coalition. Ozola ndelanga to violer constitution le loté. Mais na 2016 hein? Tu vois qu'une élection, tu viens de la constitution, premier ministre a mis en opposition, ils ont l'accès et tu as mis sur la coalition. Ce n'est pas la première fois. Et tu as mis la coalition. Nous, même Kabila, tu en 2018, na glissement, Yangoan. Yo, yebi parce que on est spécialiste en matière. Kabila était très intelligent. À jouer rôle na bango, moi je vais perdre la présidence, mais na otage. Ce qui moi nous na Kabila, Ibrahim Kabila. Etienne Kabila, Baza Ebele. Depuis kala yango ndeko na ngai, mon petit frère, top na distraction. Depuis kala Congo ezozinda, Oyo mopaya, oyo boy, bazalaka wapi? Babi moye ba ya boeza ki te bande ko étouffer bango. Mais ba ko étouffer bango famine papa na bango pende ya solo papa, makile gangaka.
makila ya moto egangaka papa bazalaki na pouvoir te mais batata mwasi ya kabila baza oyo abotala bango mama batata moko baza baboma moko mosusu bazali wapi mosusu oyo azalaki mais moi je t'assure aujourd'hui Edi Kapende ngai nazalaki na boloko c'est oncle ya kabila. Oui, mais Ibrahim pas alobaki yango. Ibrahim alobaki yango, est-ce que Edi Kapende atanga Ibrahim mwana kabila? C'est ça le problème, atanga mwana kabila. Ngai nakuta na prison, je l'ai parlé avec Edi Kapende. Moto alongolaki Edi Kapende na Lumbashi, azalaki étudiant. Alongoli ye tanga comme na Katanga, c'était Kabila le père. Abi noko na ngai yaka to continuer mosala oyo. Ndeba comme na Kinshasa comme c'est colonel Edi Kapende ça l'armée te. Armée nzela. Comme colonel ozala noko na ngoko bomanga te ozala commandant camp ndi atien noko ne wana Edi Kapende. Mais moto ko ba vérité mingi za bango to c'est Edi Kapende. Mais aza na détention yango mwana ya Kabila wana Ibrahim asengi procès. Il faut ce que bato ba Edi Kapende ba ko bimisa vérité pour bango bazala. Ce qui état de droit ezali to déclarer Edi Kapende na mama kala mais Edi Kapende mutabi vérité. Mais toi en état de droit na fachit. Mais toi le droit na fachit c'est comme mwana ya bimi alobi bon yé mwana Kabila ba kana c'est Aden. Mais état de droit ko sala ni monsieur. Tika ko mburi nga si papa. Loba. État de droit. Boloba na tika ga loba te yé yazo. Tika ko mburi nga pardon. Tika ko mburi nga pardon. État de droit zolaxanine. Quel est le rôle des procureurs? Le rôle des procureurs, c'est lui qui cherche les infractions. Et l'autre est bimi publiquement boyé. Oye motafundi Kabe. Ce n'est pas un individu, c'est l'État congolais. Kamera osa man État congolais. Ministère public, procureur général, on a dit, alors État congolais. Oye fundi Kamera. Tango, liwe chef de l'État, ancien chef de l'État. Et l'autre a mon boy. Moto abimi polele na 5 procès. Et l'autre État de droit. Et là, on est au sein de ministère public, procureur général, il prend les choses en main. A étudié le dossier, il a lancé un gros. Pour trouver la vérité, il y a mort, il y a 5 présidents. Pourquoi ça il n'y a pas l'état de droit, monsieur. Il n'y en a pas. Ce sont les gens qui cherchent les intérêts. Parce que les Cambo Yango, oh, les gens qui mukuna, yo ebi liwa mutu, oh la namukuna, mukuna zali wana kwa Yesu, akufa likaka boboto. Bolingo, bosali sanyo catholique aloba, bandeko, boboto, bolingo esengo. Mukuna kufeli boy. Mais moto en tête yo ya bibi. On le prend Ibrahim tala. État de droit. Ibrahim alobi, ba enlever ba kangié a comme na parquet ba lâcher. Mais mukuna alobi botelemi mboka mobimba. Ba kei, ba juye ba sambisi ba lâcher. Pourquoi procureur ordre hôtel Likolo bon ordre hôtel Likolo ba libérer nous kuna ordre hôtel Likolo te poni constitution congolaise elobi boy article 12 de la constitution tout congolais sont égaux devant la loi tout congolais sont égaux devant la loi ils ont ordre te l'état mjuji azalaka likolo ya mokonzi ya mboka parce que magistrat ne sambisaka président sambisaka bango te c'est ça le problème so ordre pesame likolo mukuna na prison ordre pesame ka likolo. Ça dit quoi? Il n'y a pas l'état de droit. Ce l'état de droit sont les alliés. Tu as le dossier. Oh, tu as la caméra. Liberté provisoire par la cima. Parce que la vérité, c'est ça. Tu as là. Et là, les Congolais, ils ont tu as la vérité. Il y a des rois, il y a musée. Qui a tué musée? Il y a Ngoyo. Moi, je suis soit moi, je suis parce que tout le monde est à côté ba Uganda ba côté wala biloko ezaka minene toyebi bango bango biloko ezaka minene toyebi yango te mais vrai likambo yango procureur général ya cour ya cassation ou bien procureur général ya nini coup d'appel te oya likolo nini cour constitutionnel akamata likambo oyo balengele yango parce que procès oyebi man normal batu ba vérité. Mais moi je te dis ceci et koleka ka mukolo moko te oyoki na ebisio lelo dossier mwana Ibrahim et koleka ka mukolo moko te, ça dit quoi? Nous sommes toujours occupés. Et bon soki lelo bakena Aden prophète John Ngefa basali test wana vraiment pour ba nani pour Ibrahim abilo kwa bino bozo na doute to limito kende soki penga na bimo mwana muzete na tiki makelele mais bato nyonso ba mibenga bana Kabila ba leka na test Aden pour ba identifier ba vrai bana Kabila. Non Kabila bote bana bon 80. Ba bi ba rebelle. On ba bato na bazo distraire bato. Ba Ibrahim bazo distraire bato. Tala même Kabila ngone ngazala ki tonde ko bango te biso to kota te to ebite. Et ça bana copie na bango biso to ebite.
peuple congolais habité to monika bato babimeli biso na Congo to habité hein ezali bango na famille na bango babim parce que tata moi si mususu abimaki wana nous famille de Kabila le père toto funda mukuna mais ba funda Ibrahim Shimbaumba yoka comme Shimbaumba mais ba funda Ibrahim hein ba funda Ibrahim bozo funda Ibrahim te mais vérité eza wapi nde kumwana na ngai vérité eza wapi qui est qui nana za mwana Kabila le père nana pe bana Kabila le père te alors soki be bino bana Kabila le père o bozo na étranger so bokima parce que banga ba boma bino siko pe Tshisekedi motoza président bozonga yango ba umozo basonga état de droit ezali tozonga toyeba vérité ngana suki wana parce que lelo komika mukamati ondiko mo banga no Joseph mukamati te ngana banga mutu te papa éviter kokota dossier na na kokota dossier ngana za na famille bango na habité sika ba uta na habité esika ba yenga na habité ba boni bomengo ngana salaki te bato libebe ngana salaki te na koloba likambo ngana habité papa limbisa ngai na bona zoka avec mukuna boloko elanga ngai te limbisa ngai na bangi moto teme na loba likambo na moni na mona likambo ngana na moni c'est ça le problème prophète Jean Ngefa na bango de bandelité to moni bango na suka te to moni na suka makambo nde bana ba ko ba président na ba gouverneur to moni bango te to yebite alias basala ko to yebite mais moi je te dis quelque chose il faut les Congolais ba yebango monde mobile oyebi politique ya monde zotambola mystique. Je vous donne 3 présidents africains et un président moko européen. Idi Amin Dada mwana njili. Azaki Uganda ta mukolo moko te. Président kaka Idi Amin Dada aki boso boxer. Mais a gouverné ki Uganda. Je vous donne deuxième exemple. Il faut faire beaucoup d'attention. Na kati Angola oyo. Et dans notre Savimbi, vrai Angolais c'est Savimbi. Un véritable Angolais c'est Savimbi. Santos Sagimtaki. Ce que moni c'est là, ce que moni Savimbi, tale longi munene, zolo yangunza, kanza, bangolais couleur na bangangoa, à part ba métis. Ce que moni batonyo so bazalaka boy, bilongo gagame, zolo musongo, bazama analytique. Azali Sao Tomé principe. Santos c'est deux Santos. C'est Sao Tomé principe. Il n'était pas un véritable Angolais. Mais à gouverner Angola combien de fois? Il y a mis ça au président européen, un grand président européen, très fort, français, Sarkozy. Il n'est pas un véritable français. C'est un Angois. C'est un Angois. Donc, comme ça, nous dit le président, même Sassou Nguesso, parti congolais, parti Kuna. Pas ça, belé. Ça soit yoga lingala. Nalobi, Bouyaza Mungala. Nalobi, belé. Et ça, ma distraction, mon corps. Même si on est président centrafricain, ah, tu vois, Nabangite. Ouais, ça les loti na fontaine na bango. Auti na fontaine na bango. La fontaine gemena. Toi de oyo. Mungwa nise. Parce que ngolo ban. Ozo eziko lomba ete ezali ba faux débat. Eza ba faux débat. Aux après on m'a mundele moi mi président Congo. Non, na lobi et ça les bankati. Et ça les bankati eza ba faux débat. Et là on lingi ni moi et là on tobundaki biso yonso moi na ya mboka aza na tête ya république. Lokola Félix, et la Fayoul, et la Bemba, dans la tête de la République, tu développer Congo. Mais tout ce monde a bloqué, dans la coalition de Bango, le pays ne marche pas, donc ils ont eu la distraction. Et là, on a le Bango. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement. Puissance à Liloba. Et l'équipe à Lissassi. Bye. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.